vrai ou faux bana ok kufa bana ok kufa te oui pourquoi kufa te parce que ngala sali déjà ce muta moni ngai bilaki au moins na ok tout le monde a esika bana ok za na soute apparemment c'est comme si beaucoup deux groupes puisque y a Manda Chante yo za la raté yanga pe Manda pas zate comme bana ok lelo ba ba no partout dans le monde bana ok to yebe binisa monde entier nani azalaka fondateur ya bana ok fondateur ya bana ok ezalaka Joski Kambukuta mutapesa kombo ya nini emsu batebili ba ebaraté Joski Kambukuta nde fondateur ya bana ok mutapesa kombo ya bana ok ngana yebi ndenge anazwa chance na yemo ko simaro mutazo yebisa ngai sadi ndomba koma banjembo ebele na bana ok mbandi bazaki na mutazela banjembo ebele si Joski Kambukuta à part Joski Kambukuta c'est Pepe Ndombe fiesta mata banjembo ebele te do fiesta mako kisi ba 250 chansons te mbote partout dans le monde bon que l'on a bongo émission nabino tolobela yango émission o epesa kabino toujours d'actualité émission o emesana toujours comme même nabino toujours ba news d'actualité o elekaka na kata mboka na biso lelo na bongo na plaisir mingi ya koyamba na kati ya plateau na ngai na kombo ya artiste munene o na bengi bongo na kombo ya Jetu Baz Jetu Baz za bongo ancien ya bana ok azalaki bongo chef d'orchestre bana ok na époque oyo papa Lutumba azalaki na époque o papa Ndombe Peto azalaki lelo Jetu Baz a yeli biso sur na plateau to ko beta li solo ya 8 ans ya Pepe Ndombe eleki inaperçu ya inane ya papa Lutumba eleki inaperçu to solon kala kata émission oyo kaka na kata émission oyo to ko pesa bino ba news ya basango elekaki lobi lisusu na kati ya chambre base ya parlement ya ba député national na biso na assemblée nationale bagarre elekaki ya ko sakala te na tanga ba vote na ebisi bino tolobela yango to beto kolala te foto lobela makambo bitumbe bimi député honorable Jean-Marc Kabundu a longwe tant que vice-président premier vice-président ya parlement to beto na kata émission obo mona ba image ndenge bitumbelekaki kaka na émission oyo li solo ya 100 jours 100 jours et côté Pito Palé, avocat de la République, a préféré Madame Kamere, na kombo ya Vital, na kombo ya Amida pardon Chati, a interpellé pour un témoignage le 3 juin. Mingi to beta li solo ya Pepe Ndombe jour pour jour 8 ans. Pepe Ndombe obo yebi bongo na kombo ya les viens sur le câble. Carrière rebelle la musique congolaise à Koufaki Bongo le 24 mai 2012 jour pour jour 8 ans mais to ebité ce qui va fêter fête bien famille fêter ka toyo kanka na maboko na monoko ya yemoko le grand bassiste Jetu Baz puis il est na bango to ko beta pe mo li solo muke ya matanga ya Vie Lutumba Simaro inane ya pamba mais c'est comme si votre babosani. Mais impact les cas jours matanga wana tout la émission toi bona Jetu Baz na préparé ko yambaye. Bonjour papa Jetu. Bonjour Christian Siku tolobela yango kaka ndengo. Tolobela yango. Voilà quoi tolobela yango kaka. Est-ce que obi ka émission tolobela yango tolobara toujours vérité hein? Ouais. Na bi émission na yo za la mona droitier moko boy donc c'est tolobela yango te c'est que ma trop. La vérité. La vérité blesse mais c'est la vérité. Le mensonge tue. Tobo na biso le kota to lobaka rien que vérité. Jetu Baz grand bassiste na kataba na OK. Au travail na vie Pepe Ndombe, au travail na vie Lutumba, au travail na vie Joski, ça dit au moni ko ya batibele na kata orchestre wana. Lelo ba grand barba no stu bazate. Tango vanda ka yo moko, isa ko ndenge. Et ça la moi passe parce que bango baloba ki style ba bete la rana bazaka bango moko. Eza au demba. Donc ça dit utina ba Franco et tika la ba fait Simaro ba Vendombe bazalaki donc bazali sous le lodo style ko bunga boité na ba ketanga za envie ba to garder structure à musique oyo do ya odemba yango na biso to sala makasi na OK base to garder toujours structure
lui ça la moi pas c'est qui m'a vu bazate l'autre tout cas la vie jusqu'à mais vie jusqu'à ça là déjà jubilé là vie ma course tozana za na poto place azo ndara na pesi mbote donc ya za kuna ya moka za kisha ça la makambo aba corona ou donc mutaza non chi quoi voilà. Merci j'ai tout base vraiment na ça même photo tout lobela yango jour pour jour j'ai tout base je pense que année passée il y a matanga ya Kondo Mouei Simaro Lutumba ou atike biso lelo ça fait une année passée déjà depuis le 30 mars au monaka ndenge obsèque ezaka organisé ndenge gouvernement azwaki apportaki charge ya matanga ya papa Simaro Lutumba na maboko mais jour pour jour une année depuis vieux Simaro atika biso surtout na cimetière balaka biso basali mozole kuna basalate à part moko batela biso awa mais balaka biso munene na sanef balaka ba modifier biso tom na ye bacha ba kitara banini soke lelo na basala yango te parce que tango yo mwana ya papa Simaro pourquoi na obengo collègue puisque zaki allié na ye yo na base ye na accompagnement de sali bozaki en communication directe. Et ça condamne. Ouais, makambo wana ibele ba ebité mais faut vraiment le quoi tout ça émission tout le bela il faut tout le bela. Ngala zaki moko o na zaki donc étape munene na kacha ba ya bana OK. Parce que ngana vandi ndako moko na Simaro 3 ans. C'est-à-dire na lingwa la na 231 so tel ba carte na ngeza adresse wana tilelo. Alors bana venyo surtout zaki dans na poto. Ko vanda na vie awa lelo inane apamba tout monde matanga na ndenge zalaki ezali kermesse lingwa la donc parler du peuple donc matanga zalaki dégâts. Alors lelo fato sala inane avie mama kilani azali aza juste na venir lo mami atana nini aki pour makambo wana mais makambo ya corona ou covid-19 n'était compliqué moi moké mais il fallait que mona na mingi il faut que zala bateau tout bazana bana OK il faut que leke la mer moi présence de physique ça la bien et console rappel na bandenge moko boy alors bazate tout le monde en a pété on reprend tout le monde en a pété le inane avec Simaro donc il a salamité moi na nazali azizi azali awa zizi mtakola ndila mama kambango na cimetière na ebité mais ngande na yebeli avant kufa jaza lobaki peuple congolais de c'est du gouvernement il faut tanyo na mais ngana yebi que gouvernement ça sali les ba makaba afuta nyongone donc l'état ça na nyonga avec Simaro te pour la kaki biloko no trouver Simaro senga ba sali les en vie donc monima ba moto na ba kamata ba sala monima ba sala ngwa amona monima aza les seuls artistes wa mona monima na yaza na vie et puis donc nyoso to asenga na gouvernement apesa yango mais na tombe na yakune loka malonge zata bogo koma na yebi ke ko salama bato ba holandela ba sali ngala holandela beaucoup plus na musique parce que ya confiance kinga donc izaki so bana oki beti bien nga wana na mati moi ba galant quoi donc so beti ma bien na type problème alors le kola zate na so sale fort kaka style wani ibungate voilà mais ce qui est na batu msusu ba Holanda yo batu balingaka o demba ya bana OK o balingaka papa Simaro Lutumba hein poto betona le solo papa Simaro poto ko entamer le solo ya Pepe Ndombe o pasaki papa na biso atika biso 8 ans déjà ce que oui bien sûr ba pandémie corona comment dirais-je le confinement tout consort mais tant que bino ba pluie ya bana OK vieux après ça bino esengo ya musique vu à cela qui bino ke bosa la loba musicien minene boye bana beaucoup na pena ba contribuer inani na ya pamba est-ce que ata minimum ya batoté on sait ya famille musicale ya bana OK na famille na ata ko sala messe moko requiem salamité bon ndenge ba pexela ba messe boye na limite ke messe salami et puis salami et do iloko mo de salami et l'autre côté vraiment salami mais surtout qu'on rattrape moi un jour na habité wani comme da perturbation il faut tous aller registre na ba date ya moui donc il total ya 2 ans sur vous allez ndengini pour na habiter il fallait ba déconfinement ba ça déconfinement donc ba longo depuis les 25 les autres ça sur les 26 je crois c'est le 27 alors ce qui donc ce que l'équipe au salango ce famille ba au salateni mais ngala ko salango na ndenge na ma groupe ba tout moi musique na wana izala kaka quoi na ko ka salango
Voilà. Surtout j'ai tout base tant que bassiste mouné na kati bana OK ozaki pe chef na tamu ke vi apesa ki esprit wana parce que yebi pe musique na ndenge na ozaki pe arranger na kata mouvement surtout lelo o bi sesuka ata 3 souvenirs ya vie de Tumba okolo baneti nini. Bon souvenir à liboso d'abord un na pesanga chance na sala album na kati bana OK o izala te na batu tout baleka na bana OK donc nous ezaka même sous mona na kati album bana ko na vie makosa chant Pepe Ndumba sali album na yemo Simaro banda basala OK jazz wana bana OK. Alors biso tant que na zali sel mutu o le sel mise on a sala album na kati ya bana OK za tel père tel fils donc il va clip na on a assir aux alango déjà donc voilà souvenir alboso wana ya mi balé alobaka na ngai ke na accompagner à ça la carrière na Rose ngane na bana OK na 2004 lelo na yo longwa isu na betu mo ba 16 ans donc c'est dire accompagner tia beti 80 ans na tant sali jubilé na showbiz donc c'est à dire 80 ans na accompagner à sali wa ko sala pona ngai donc souvenir ya mi balé wana ya mi sa tuna tambolé partout donc na batu bele ba benga mingi nde na mwana vindombe mais na vandi nde ndako moko na Simaro mingi donc c'est à dire ba souvenir malamu eza wana et puis naza honoré na ba responsable quoi ba papa mingi ba lukanso na zo beta concert na place na betaka au mona ka ki ba grand messieurs ndi bayaka voilà. Merci chez tout base, je pense que les téléspectateurs nous studio balandi à tout le yango. Je pense que boyoki les grands bassistes ngana bien que bon les grands bassistes plus que azaka bassiste pas mbaté. Bassiste arrangeur des sons de cela veut dire à ça la programmation aibi boulot ne makasi. Émission le logo ça la plaisir na ba fanatique nye surtout oyo balingaka bongo bana OK hein oyo et c'est pour ça rabino partout dans le monde obo bina bongo dans ya odemba hein na loboko ya yemoko ve makoso na loboko ya velu n'emission Simaro Lutumba na loboko ya Jetu base de bazaki belé na Simaro basaki honneur émission le logo ça la plaisir mingi na maître de dos kumingu en direct de Paris maître de dos kumingu Delta maman Chantal Ntiku motema maître de dos kumingu tantine Christine Kiyambo na kati ya France émission ça la plaisir na Titi Kabengele motema ya Godin Ntiku hein na yemoko ya Vero ya Veronica Kabengele boze belé bolanda na miti oyo nazaka na sengo tango bolanda na ba télévision na bino mais to repasser na élément oyo botala bino to yebité est-ce que ba kuluna nde ba koteke na kati ya parlement lobby na kati ya palais du peuple to yebité est-ce que ba député bazalaka ba maître beba yanki to yebité bona no image obomona lobby ndenge e yindaki ya kosakala te na kati ya parlement ndenge vote lekaki pona makamba jama kabundi vrai ou faux est-ce que longo bien longote tolanda. Nous avait annoncé que le groupe UDPS créerait des incidents pour ne pas permettre le rejet de... S'il vous plaît, nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. Merci la réalisation il y a DJ Redo na image au téléso. Je pense que cet élément va faire plaisir à tous les partenaires de Christian Tiku, autrement dit anti-choc. Hein. Mingi à mon vieux Alain Tungu mkonza ba conteneur na kati ya Houston de cela veut dire bato tout bon na kati États-Unis wana. Alain Tungu azo ça déjà conteneur. Ça dit fin juin début juillet, ça dit ba conteneur ezo kitada kenda. Ça dit place yozali. Osana biloko rotinda famille nao betaka na internet wana Alain Tungu. Mpio omona oziba contact nae osala beso tinda mutuka otinda obakita ndako otinda biloko to sala ngo besoin betaka Alain Tungu biloko neko longa en direct de l'États-Unis ti na kata Congo bokota famille Houston ningeza boye à bientôt conteneur ya Alain Tungu zokende déjà ba biloko ya mo déjà akira ba yotika to so auto kene ko bomba iska to bomba les cosco zali sont dans la carton na yo ils ont la valise na yo ils ont la matela na yo ils ont la mutuka na yo ils ont la monteur na yo le bique ils ont nyosu aux en posa et kende RDC donc mois prochain biloko zobima ils ont kende RDC yaka ndeko otika biloko na yo déjà donc ngeko koki de la minute yo to le ba minute makambo ngo bandi déjà to ke kota baka
Émission Eurosala sous plaisir à mon privé partenaire, hein, Da Silva Vision, hein, agence solo dans la Belgique, agence Oyo na Lobango, et ça tic-tac, c'est-à-dire, sur le Tchembon, on a 11h30, na 12h moins quart, yébake na Katakin, ndekona Zimbongo. Bon, on va période va confiner au Kosambate. Lugaga Da Silva na Kata Belgique, on a bana news tu ya bela, agence assure Vision. Da Silva pour betika na carte internet au continue contact naye soko tindi mbongo na yo montane soko tindi donc ça dit soko tchona 11h30 na 12h45 ndeko na zimbongo na kata kini ata soko za musika akozonga partir M-Pesa Orange Money na Airtel Money ya boizalate mon pire vie Da Silva moteli susu na maman Rose motema ya Sylvie il motema Vision Da Silva car ndenge bolingaka na pesa équipe mobimba ya Vision na kata Belgique ba mbote lisusu boyina kozonga susu na epa ya yemoko jeto base to meka susu ko beta lisolo jour pour jour 8 ans depuis vie Pépé Ndomba Tikabiso vie Tikabiso le 24 mai 2012 jour pour jour 8 ans. Bon, na yebité na ba 8 ans surtout elekiawa na na mona place ba sala messe na été na na mona place ba lo makambo na été donc na yebité yango lelo na préféré na sala bongo na mutu oyo azali comme coéquiper na bango na kata orchestre ameka mo ke ko maniola biso to lobela yango par rapport ya ba musicien oyo batika biso on sait ya orchestre bana OK j'ai tout base to lobake ba c'est ya bana OK bozabité ya mabe si fona lo bango puisque oui il y avait le Tumba oui azaki présent na bino bien mais Pépé Ndombe depuis à Koufa bossa la racine de vite tout le monde a ta place ba mais c'est ça la maraté ata na niveau média ba lobela ngote c'est comme si bosana musala oyo Pépé Ndombe sala na kati ya bana OK musala oyo Pépé Ndombe sala na kati ya musique congolaise. Un jet tout base. Bon, il y a Pépé Ndombe na rolo baboye. Pépé Ndombe a fait le 24 mai 2012. C'est-à-dire tangu tout ça une année nae d'abord moi nani à liboso. On a repé sambote Chantal Timanga so benga ke elle. Do yana Babi Ndombe quoi. Yem ta sal sara ba événement tout ça sara on a Romeo Golf. Mais babilo ka ba baoba bongo comment c'est bazo sali sango batali banda bazalaka donc c'est-à-dire balandela rapo ba mona kaka soki mbongo so bima. Alors mutazwaka makambo wana lobi ke toi akoloba sous de papa nae la rosala c'est logo te total so ibide bolinga ka vie Ndombe bo sala yango bi ke banda Chantal atika ti lo na mona mutu ta sala to ti lelo mutu asate mais na yebi ke Serge Chantal to benga na nae so ki kambo ezali même so benga ka dela ke sala émission moi avant pour na Pépé Ndombe ba binga mingi na kombo donc ça dit ba binga lokola mwana vie Ndombe pour na kacha bana OK yala mutu na tamda ni mingi lokola Pépé Ndombe azate taka na kombo misano mo elongi ne ba mandefu to kota ba mouvement na ba mandefu apembe ala gite na façon tamla njiro ma msukari telemi mutafrine penda tali oh fils Ndombe donc na album ne asuka ezaki album tendresse et puis ngape comme na la direction artistique na on a chat des chansons qu'on a la kati album était quand même pas ya Aide Tanval ça déjà producteur mo kaza na poto kuna na Belgique do bazarasi na ba Chantal Sikunde donc njembo wana donc na kalisi njembo mona beta ba Chantal Siku talaka air Congo mobimba talaka air donc nazora chance au sala njembo wana do pas uzala peso mbote malgré tout Christian Zalia donc toye baga surtout sala ndeni alors esali ke Pépé Ndombe ma wakamne sala mali susute parce que moi na naimo na tika mais biso ba artiste to go tika te Pépé Ndombe na mwana moko tete baba Ndombe bazali bana bazebele mais pourquoi rayemo ka Chantal et a copé sa charge na bande comme susute Chantal ndeli konditi Chantal ndeli kondi na bango ba imba masha di yaka kolelanga chérie ce que kinga na wendi mabati ayo poto donc ye elle to benga ke donc ma Chantal Timanga OK mobali papa Timanga yende likondi talaka mwana vendo me manda professeur atangi sala ba campus kazala mutu ndenge ni donc yem ta ko sala makambo wana ba biso par na biso tangi ba artiste ce qui ane na ekoki ce qui Chantal azana Kishasa
tu bête la moi singa pour tu bête na biso nini même si hommage à Pépé Ndombe jour les aka répertoire ya Pépé Ndombe donc ndenge trésor manzo alinga do répertoire ya Pépé Ndombe ba Élysée ba mokolo na kokufa ba isakola ya mawado za na répertoire ibeli o ba bazawo ibate na kacha bana ok ça dit Ndombe alekaki vesimaro na ba chant oh kolba boyete pardon donc ça dit pour y bango faut za mutakati Ndombe aoleka na bana ok depuis bo sala bana ok donc Ndombe leke vesimaro na ba chant na ndenge c'est-à-dire na ba carrière na bango mutaleki bango nyonso na ba chanson za Juski Kambukuta akoma ba ok pardon nalobi je to base ok les minutes au côté ça tout les minutes ba tebele hein partout dans le monde ba tout ba que les grands poètes le tumba ndeko totangaka Venabiso papa nabiso tabulay après poète le tumba après Kofi Olomide dans ça dit tant ko lo biloko be est-ce que ça na ba preuve nango est-ce que oui que Kofi azaka quoi parce que Kofi azo continuer ko sala album na bon na yenga na yebi ndenge anazo chance na yemo ko simaro mutazo yebisa ngai ça dit ndomba koma banjembo ebele na bana ko mbande wazaki na mutazela banjembo ebele c'est Juski Kambukuta à part Juski Kambukuta c'est Pépé Ndombe c'est moi banjembo ebele te donc c'est moi ko kisi ba 250 chansons te non mais nabi pardon au monde loko ça te trouble donc ça dit et loko yo e repense ba tumito na lo bango pona yebi c'est surtout beti calcul ya ko uta OK jazz ti bana OK de nyolo ba ke Pépé Ndombe asala banzembe belé koleka Simaro Masia oui donc na OK jazz ça dit ba contrat carrière à mutu pour venir mabeta ba grand makiza donc ba Juski ba avant ba ko ya ba OK jazz ba ba chanson c'est ça masala ma déjà ça fait succès donc toi ba contrat kango donc vieux Simaro ko ça 250 chansons te mais avant de ba chanson ça dit ba chaîne d'œuvre sur Betty et tikala na mona ba étudier ba campus ba ya ko sala ba livre ba dernier ligne ba donc ba sala on c'est ba thème ya vieux Simaro moi différence c'est ça qui bon via ça qui mingi compositeur qui est guitariste il y a un monde ba studio ngale la bete vieux Simaro 4 chansons Pépé Ndombe donc album ni o ngale ngana bete ça qui tendresse après ça ngana chanson na cha des chansons na mais ba teka album na poto droit ba artiste to yebite mais na mimanga mbuka kana kishasa ba ve ba beta ba trompettiste to zo mbongo te ceux qui producteur azo kuna na poto zo landa biso de taval docteur don na mono chinda batu ba sala clip mais ba isola biso na okaka ko ba pesi babi 9000 ba musicien ba pesi nini donc banda bo pesa babi mbongo na ngana mona kana babi te mais ngana babi to sala rapenda guerre moko papa lobi boy j'ai tout papa sali boy papa to sala boy donc izali do banda so imbongo ngo koma to ebite se pe komate mais album na nyoso tu ndenge producteur asana ngo ndenge ngape na sala ngo na ndaku na sala ngo tilelo so bozo landa tout cas si ku komisera message donc na bigi batala ko kongo mobimba batala ko monde entier donc soki moto azo album Ndombe azali abenga ngai ubi abenga ta Christian numéro nizo s'afficher na sewana donc voilà donc ce qui moi ezali to benga na ta téléphone parce que dans l'album wana mobimba tendresse Patrick Boyo pourquoi yo salinga iboye papa na melela kayo mbondo soki batuli ngai na koloba nini na bibi moto na betaka na ye modenge Patrick Boyo nzete ya mbila wapi moninga na yo Eric Lucas Choisi Matata Papi Kake Foudre Sola Kisombe le grand Moussengele Marquis Makani nakamati décision na mai na miso motema pasi soki nakanisi ndenge tozalaki nakamati décision na mai na miso nakei konyokoma lokola nyama na zamba bazokisi mpota Marceline Masamba likambo osalinga maka ata tolei tomeli toseki tovandi esika moko nakobosana te oshoka motindo oyo nakolimbisa yo te okinoliwa mokolo nzambe akobenga yo to ngai
bayombe Patrick libala soki ekomi akofutaka bamande ntango nyonso soki mpe ekomi akolimisaka kosengaka bapardon ekomi libala occasion sa garantie ekomi libala bibambabamba lokola chambre air l'occasion na mpoto epai ya kwado libala liboso na sukali ekomi na kati gainga ye mpe na suka bololo lokola ya ngai na yo maba aina tokwaulu mwinda epela yo Fede Lokwa, l'industriel. Tendai Kasupata. Patrick Egoyo, Zetemila Egoyo, Bazokata Ekokola, Zetemila Patrick. Obosani nenge tozalaki, soki na leite yobe oyo kanzalate. Obosani nenge tozalaki, soki na loti ndoto yobe oloti ndoto. Obosani tengo tozalaki, soki na leite yobe oyo kanzalate. New pressing, Horizon Massamba, Topetwa Mate. Excellence Moïse Katumbi, Salomon Idi, Pierre Nabela, Obosanaka Papando Mete, Mbachi Mbacha, le gouverneur compétent. Déon Kouzoué, Kissan Banda, Pasteur Padoum Petit, Charlie Pembele, Wapi Hilaire KBC, Emma Dodo, Photoscope, Claude London, Tontodas Mampuya, Nakaja Paris, Hôtel Bijou, chez Schengen, Texas Cossé, Secours Ngomona Braza, Yakana Hôtel, le centenaire, Papi Toulandai, Didier Kassongo, Yaya Moudjos, Sylvie Bokwala. bato tokendaka na baprésente tozoba mbongo album na bato tozoba njembo na bango na ebimate album oso bazoba bimisa na yebi pete selon basone boyoka eza na moto abimisa ngo na poto ateka aliala na yebi ke tant que tozosala tobanda kosala batravers mosusu epa zola tempo na RTNC po album tobanda musika tobandi yango na epa Laurent Kadogo tolongi epa Laurent Kadogo tokenda ndiaye tobanda kosala ndiaye bajaloux bakoti ote ndiaye boye te jipe kisi boye tobwaki biso na nini na RTNC tobandi na RTNC lando mutabandaki makamba production na lando Batibuka que son nom repose en paix donc tobandi masolo na lando et au sala ke lando pa kufina ye album etika le temps de banda continuer VP a kufina ye étant que direction artistique orchestre disque dire to pesukuna mais na zana album nyonso tout parce que ngala zana des chansons na kati wana et ça titre na bimate ma copine moi ça ma copine dans mon Kongombele donc Ngombele mutaliboso na yaka na mutalibosa sombaka njembo pa vendo mbisi Patrick Eboyo Njetambila donc viana na clip moko o vendo masala ti lelo na ndimi tem susu be famille basala clip kaka ngai moko mna sala ngo donc na siro utala ngo yo déjà na illustration ya Redo ou tela biso clip o ya vendombe oyo j'ai tout basa sur ba clip moko tikala mais j'ai tout ngana tout mo lo moko ça très important moni tant que ça na kata émission ba landa partout dans le monde ba musicien bo saka la mama ele mabe mingi faut faire attention na ebité est-ce que vendombe avant d'ailleurs azoki no mbonga producteur te vendombe azo mbonga producteur te d'abord non pas akutana lando Batibuka ngai moko pe na memaki pa lando ça dit ba vie bazaki ba vie mais ba ki te que musique ali comment autant il faut que fréquenter ka banani je me suis là que na zaiko na kuta pauvre lando donc ça doit vibrer étant que musicien na comélie na solo la nae lakini na kama papa ndo mtatini ngai na mona toko mono ndenge nini apesa carte
Ndenga pesa carte nga na pas Vendumbi na pesa carte Lando a bengi tanga bengi c'est ngai Pepe Ndumbi. C'est-à-dire vie mo Lando a fait pelaki tanga artiste mne ko Vendumbi beleli donc on a pas tout ça manje monnaie siga ba 6 millions ba souci. Alors tanga fait pela bengi sibiso na ville to ke na extrême ya nini ya ville to na Vendumbi. Kaka ndeto komi lobby nango ba bando ça soit photo lobby nango donc makambi bandaki bongo. Lando a tika pesa vimbo mbongo te. Ba producteur wa poto kuna na kaki ba pesi mbongo mais na mona mbongo te parce que ngai fona futa groupe mo bazana sima. Donc na zo pe yango te tile. Pardonnez dans ces messages. Je pense que partout dans le monde bozola nanga très bien. Pepe Ndomba kufa atika famille atika bana atika pe ba engagement mususu. Ceux qui yo producteur oyo zwaki album wana. Que ohibi yango na me conscience o tekaki moi quelque chose de kota. Bat basala misala bango ba liao. Misala tala mawa ya bandeko oyo balala kina ba studio ba sacrifice énergie na bango lelo yo zwa disque ya muwei oteka na olia mbongo. Miso nzambe zotala yo. Merci. Je tout base. Ouais. Et ça n'a pas si peu mawa que loko lobi puisque ba te belé ba yebité ba vérité obimisi lelo mais Pepe Ndombe akufa 8 ans passés déjà jour pour jour il a remonté salamité mais tant que yo moi na ye o ndoza la na mingi tant les 24 mais o to le ke kokaki que o lali que mono ke to komi 0 heure faut to les 24 on do yo kandengene ça dit longanga na mutu te loko wana parce que jour Pepe Ndombe azokufa ngana il fallait to kende matanga kufela ki niesi ne na mbinza do abengi ngai na longoli makolo na na bon marché na ye na bandal na fandi toujours na sali manjaka azui babia bima na voiture babia bina voiture ya zongi akilata po ya to zo voiture pa babi to kende matanga kaka nenga kitaki wana zo taxi express pa akigitambo ngana zo zeli na bandal fallait azongi langa poto kende matanga ya nièce nae nenga kitaka kitambo ningi pe asali crise nenga kufaki do eloko ade ko longa jamais na mutu parce que na ba ke les 20 000 à l'anniversaire na ngai do les 20 000 na mutapesa ngambongo wana yemo Pepe Ndombe ya benga ngambo melengi les 24 ya kufi les 24 ya kufi ya mona njembo wana soko ki njembo moto yembela kisisi na suka na bakabazi liko mwana nzambi mbumelengi ya bana oki do ulia ngona posa ça dit Ndombe mutu a chakanga kombwana na mutu olelo ba ministre belé ba vena biso so azokufa lelo ba vena tipasa ba ve bofasa jema donc ba ebinga kaka so moninga na njela ebika ke le fils de Ndombe donc atikira moi quelque part moi pouvoir quoi voilà. Merci balandinyo surtout ya tolobela yango. Je pense que tout ça bongo na artiste munene na kombo ya Jitu Base azolobela makambo e batama. Je pense que émission parfois que ça la trouble le méthode batum sous mais aza témoin killer oyo azala la ba musicien wana oyo atravana bango pendant tembele. Na katia bana ok je pense que émission le logo ça la plaisir na Falon Moussasa émission le logo ça la plaisir mingi à mon beau frère Noko ya Benjin Tiku na kombo ya Gaspima Boy Montema Nika voilà maintenant na me ko ibso su kamususu moi pas si tiraillement mozo salamawa bana ok za la bakolo nango lelo vice mawaza tu apesa ko c'est pas manda fallait me tout na to rekoma place wala to rekoma place ngo qui est baba apesa ko to rekoma place wala to rekoma place wala do ya ma place ngano mo to rekomela yango wana po bimisa ba vérité faut bimisa biloko ti biloko fe bima émission que ça la plaisir bongo na Falon Moussasa na Ornella Moussasa en direct de Colombie puis petit vient na ye Bristaline Mwamba hein moi si nzawedi émission ça la plaisir na Jessica Kadange Motema moi si kolo mobali hein Jojo le Nox la silence d'or nde makamo petit nanga Abigail Mukambadi hein bali tolobaki émission le ça la plaisir na ba téléspectateurs nyen surtout oyo balingaka émission na bino tolobela yango je pense que tolobela yango c'est émission oyo et le baraka rien que la vérité oyo to bimisaka makambo e kondwama na kati pour bino ba téléspectateurs o bolingaka culture o bolingaka sport o bolingaka politique bolingaka religion o bolingaka diversité ma makamunio surtout bozwa biano na mituna na bino émission comme ça la plaisir makasi bongo na vie na ngana opesa ye ba bonne guérison Mathieu Manzenza ingénieur papa social papa na Christian
En tout cas, ba bonne guérison avec Jésus-Christ. Nzambala la côté na biso, ba maladie ya lango tamuke likalango. Et monsieur que ça la plaisir na yemo comme mon premier partenaire Olivier Asingalembi. Et monsieur que ça la plaisir na John maître John mon konda canal Sat. Et monsieur que ça la plaisir na nani susu na Dida Dadi. Hein, voilà ba premier partenaire mon vieux Japana en tout cas ba dédicace na bino yango wana. Donc, il y a une réalisation DJ Redo. Bomona ndenge procès il y a 100 jours, il y a les 25 jours et les cas qui bomona ndenge makambo les cas qui ministère public, avocat de la République, a tangi combat batuna souka masuki sifo Amida Chati caméra il faut aya wana devant cour koloba ba vérité oyo ebatama TV za radio te tolanda. Attendez monsieur. Monsieur le président, vérifiez simplement. Mais je sais que votre femme non monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu monsieur. Monsieur le président, je m'adresse au prévenu Caméré qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé, vous n'avez pas vu la République? Merci na réalisation il y a DJ Redo. Je pense que élément où ça les plaisir na ba téléspectateurs nous surtout balinga rambongo émission na bino tolobela yango na bisa bino za émission oyo isa ko kipete tolobela nio surtout et actualité. Je pense que Nazongi Soussou n'est pas invité Langaï et pas les grands basistes j'ai tout base mobile qui toko tala pempe menenga lati en tout cas na festa ko mingi donc tant on a vendre pembe na yo mais maintenant to ki na maman na likambo oyo bato ba na ko zela jour pour jour une année après depuis vient Nabiso papa Nabiso Lutumba Simaro akufa vient à ma grande surprise de son vivant à Tika Mouvement et pas ya Manda Chance. À Tika Mouvement pas Manda Chance, Manda Zui Mouvement inane yango. Depuis vie à Koufa. Manda Zui Mouvement. Sori ya bana ok et bana raté sur betara wapi. Bana ok, tu évites sur répétera wapi. Est-ce que réellement j'ai tout base aux apigara na bana ok ya Manda Chance ou bien j'ai tout déjà ici au longo na bino na bana ok puisque to yoka dana masolo et benda bika ndenge vie atikelaka Manda Chance Mouvement. Yo sa ngamboni. En tout cas makamala istolo bien ebele yo ebio au salaka jou via la conférence wana donc déjà ils ont une année au salaki pe na 4 so très bien image na Christian si ko salaki kona na Hamilton. Donc ça dit contrat basaki wana munoko. Ils ont contrat verbal donc verbal voilà. Basaki wana munoko ça dit balobala mutu papier salama wana te. Manda Chance papier ça ko kese baba 2 ans. Kola la ola mga 2 ans ko kité. Déjà parce que azwa ko kese avant vie simara kufa. Azwa ko kese avant vie simara kufa c'est na bo sanité et ko zala na ba juin novembre mais déjà des essais coquilles banda zo orchestre na baba mo basala 2 ans c'est pas parce que on a 2 ans c'est pas rideau on a 2 ans bon bila mo bosala bila 2 ans on a compris donc et ça la chaque musicien zubana ok 2 ans zubana ok 2 ans yo kana kuna na conférence tala ba archive no na image au monango babaki ke ba pesier et puis landa pe kumu Manda Chance denga aller kala ba télévision aba ba pesier pour na 2 ans ce qui est pas monique 2 ans nga ko a pesier mutu mususu c'est pas pesa nani mais bo sala be ni on la bo sala bilan 2 ans ngo ko ka déjà banda zo orchestre 2 ans ko ki et puis makambo zolo bana déjà na ko yo partout bazo tuna nga ibani bata poto bazo benga bani bakolo orchestre na bazali ba fait makoso bazali ba mikanda ba bana ok ano monique bana ba sala na 4 administrateurs donc 4 chefs j'ai tout base bomba mabe faut trop la vérité ouais faut trop le belele yango j'ai tout base tout mona viendo mbakufa jamais famille va payer ndombe ba ya ko déclarer mbongo na bana ok tout mona soliste géri akufa jamais ba ya ko déclarer mbongo na bana ok mais vient Lutumba daye on dirait bana ok comme vie donc comment bien privé il y avait Lutumba Simaro
Bon, s'il faut to loba yango, bino bozaki ba pluer na kati orchestre wana ya bana OK. Na minute auto loba awabe vie Joski Kambukuta na kufite vie makosa za vivant comme bana OK. Lelo ba no partout dans le monde. Bana OK to yebe binisa monde entier. Nani azalaka fondateur ya bana OK? Fondateur ya bana OK ezalaka Joski Kambukuta. Mutapesa kombo ya nini? Emsu batebeli ba ebarate. Joski Kambukuta ndi fondateur ya bana OK. Mutapesa kombo ya bana OK. Biso to yena mouvement wana maloba ya Kondo Simaro ninga za biso ke bata 4 administrateurs c'est-à-dire V Ndombe, V Makoso ya zanvi, V Joski ya zanvi na V Simaro. C'est-à-dire ndenge ba yoka na 4 wana V na bango ataki V Simaro. Imta ataki président. Joski ataki ko vice-président. Ba Makoso ataki ba chef ba ni donc ba koloke se bangwana. O ba papier biso to mona ba papier les atilo ezaki pa nani V Makoso. Ayaka Kishasa. V Makoso aka ni Kishasa. Alors ndongo lobi wana vesi mata na bana na vesi mata avec na ampleur par rapport à bango awa c'est pas bon ba tikala na ba poto yango moni ba mupipane ya kaka ete nini bana vendo mebe bazali ba oleka na bureau te quand même pour bureau mtecha des autres makamunyo sotwana lelo to mona pe vie jusqu'à tika de pendule bongo bureau onde manani bureau banani bureau bazana poto mso ba panjana donc ba vena biso ba mujosi do taka bureau to zaki na batu misatu na bureau moka kufi moka kufa chikala mibali donc bayoka na kututi do ba panjana na bango ya baka tan jokuti mutamta za parti na alors muye azwa parti ninga azwa parti na ngai donc ba fi ba sambria na bango kaka ba miso chikala ba poto ba miso chiki ba musique le vesi mazate o bana ba mundu baza courage ba bimiti ba to bona bana ba vesi mazwa na me bokesa na bana ke sala ba konji nango ba konji bazeza okesa mandate ita bokesa na ngai te ba biso ne faut profiter nango parce que to sala musala trop na kati wana voilà. Voilà, j'ai tout base. Je pense que les téléspectateurs ne sont pas dans la biso, la vérité, j'ai tout base dans la biso, puisque l'émission Zabongo, tout l'obélé yango. J'ai tout base, l'émission la biso, tous en rubrique, mon to bengango, bomba bomba mabe. Bomba bomba mabe, et ça on a des questions à pamba. Vous avez prêt à toutes nos questions, non? Oui. Pourquoi pas? Vous êtes prêt? Ouais, pourquoi pas dans un prêt? Dans un prêt, il y a 6 coups. J'ai tout base, bomba bomba mabe. Vrai ou faux, bana OK Koufa? Bana OK Koufa, hein? Oui, pourquoi Koufa? Parce que nous avons sali. Déjà, c'est mon amour, nous avons au moins OK. Tout le monde a ici bana OK, ça soute. Apparemment, c'est comme si beaucoup de deux groupes. Puisqu'il y a Manda Chant, yo ça l'a raté. Il y a un peu Manda pas raté. Mais j'ai tout base par contre. Si on t'a dit déjà, si on t'a dit que Manda, au moins maman Wengi. Mais si on t'a dit j'ai tout base au moins OK, au bana OK. Tout ça moi différent. Est-ce que j'ai tout bas yo bana OK non? Bana zali, débat ki bana OK zali. C'est que bana OK nous sana banani. Nazala ba soda to sala musala vie simaro. Bazali ba dadi lutumba. Do wana kutu mwana vie mo azali na mouvement. Nazana ba Igor, nazana ba Ege Libundu Rouge, nazana ba Alain. Donc nazana ba Dolls. Donc ça recrutement tout ça na ba tout bana OK na ba nini yo ebika. Pour manda chat nazana banani. Manda chanta zala mutute ya bana OK. On a la vérité de place à ça na donc moni kumu manda chanta azana mutute ya bana OK. Asaka na kombo ya bana OK. Basaka na kombo na ende ba pesa kika kombo bana OK donc. Asaka na kombo na limite ava misema bana OK. Merci chez tout base. Tozongi sur la deuxième question. Bomba bomba mabe chez tout base. Vrai ou faux yona Olivier Chimanga boswana bolobana raté depuis kenda poto. Olivier Chimanga camarade nangai ototine musika sadi totine banda mobutu azalaka ti Kabila le père aye ti tokomi na Kabila junior ti tokomi na Fati Olivier Chimanga camarade nangai ba parcours tout ça là donc ngala kota ina pona Olivier Chimanga sadi ngai mdazo pe Olivier Matoyeni tina ba DBS ayebi ba vite to fandi na Gombe tout mais lelo musala de Kabula biso place azali masa na yebi a souhaité un bon anniversaire donc merci aux allons monter ma bossé kaka ndeto yoka nous soldat ngape na soldat même temps même Olivier Chimanga na poto vesi maro bana OK wala ngata ba wingi kumbela non c'est kaye OK ça va père mais bête nous en charge ba ngambo donc voilà la PC mode Olivier za masala tout ça problème té na linga ke trop donc yé pas linga nga trop to benga na soli kambu yali quoi voilà merci on est ça qui rubrique nabino bomba bomba mabe na sabonka na jetu basi sikoyo to beta lisolo ya groupe nayo lisolo groupe nayo lisolo mingi album
tu es qui a album, bon, jusqu'aux preuves du contraire, tu es évité, na tu moni clip té, na tu qui sonne en radio té, et le mongo té, mais au bêta qui tango ça fait une année passée en yo album mais ça n'a marché. Yo vous en retard parce que album ou album sur lesquels que mission na yo, on est tel père tel fils. Déjà album yo ça la taba 6 ans. Na sala on sauf quand na regretta parce que na benda ki ba chanson ba 7 minutes, ba 6 minutes. Ata clip ata mon côté. Na zana 8 clip. Il est karawapi. Il est kara donc na zana 8 clip il est kara ba chaîne na biso awa. Alors mingi tolanda ka bino ma vitesse na bino za ya bomba ma bête. Er mo izala ba siku TV donc bord était comme na YouTube so zaka na YouTube obeti kara Basilico mwana nzambe. Okuta ba clip na ngani surtout. Basilico mwana nzambe. Donc na YouTube beaucoup de biloko na nyo surtout ezali na la chaîne na mobimbi zali donc clip nyo to lingota les ali alors on a tout solo bilalilo za makambunde ya album nanga on a sala donc Basilico dans la peau d'une autre ça dit dans la peau d'une autre na sala hommage à Pepe Ndombe hommage à V Simaro mais ba chanson on a sali déjà na va tourner des clip ya Njembo moko ezali à Rachel Futa moi si à Ted Tendai donc il était déjà déjà mutu na biso akala avant que tu déjà comme Maboko Bank tout ça là on a déjà à Tongo donc la monnaie que moi n'a tête déjà peut-être déjà parce que na bateau bien na maman Rachel Futa donc la première dame titre Njembo la première dame donc deuxième chanson na ça la remix il y a Faute à Komelesa il est quand déjà na radio na biso bilanga mo producteur ngai mo do nazo bunda producteur ça na été sauf que bino de merci na ndo charama Maboko moi biloko miki donc merci Christian. Donc bon, ils ont déjà Tito Silisa déjà na ba uta dans album ils ont aussi là. Là quelques clips. Voilà. Merci na balandines tout ya tolobela yango. Je pense que émission lelo ça la plaisir mingi na yemoko les grands monier Maboko Bank ya tête ndai. Motima madame Rachel Futa. Bandima na bango. Émission ça la sous plaisir bongo na Mariam Maro en direct de Dubaï. Motima Kiki Christine. Et monsieur que ça la plaisir à nous faire bon mes condoléances na mon privé partenaire à tel tendai c'est clos mes condoléances courage nzambe motapesa ki papa nzambe pas préféré soit papa courage c'est clos motonanga kati et monsieur que ça la plaisir na ngwabi tendai famille tendai mo bana pesi mbote talaka papa tendai bana okende za kwa questionnaire papa na ngai donc ngala benga kae papa tendai kasupata donc so benge bongo donc wana biso bato akati nde toyebi donc papa tendai kasupata to benga ke teka donc so apesi loko donc lambisa déjà tout donc nayebi ke te dalanda ka nzela wana ndo ina ye donc j'ai été donc papa mbote no yangwana apesi pe maman et maman Elisa mbote dans Paris place Azali nayebi ke ikoma voilà. Je te base, merci, tu as commis vraiment dans la émission. Moi, question, moi, puisque les téléspectateurs ont besoin de vérité, d'accord, certes, mais ce qui est le mécène, mon ami, alors que bon, Azan a besoin à produire bana ok, à benga banani, manda chante, beba lokayo. Te soit les produits bana ok, fa bandara nangai. Parce que ngani mnaka obi o solo kiza ba charge hein donc ils ont ma charge de Congo de bibongo et puis yo mopo yebi yango mozo ke ngala ndenge ka ba journaliste ndipo ke na so likolo yo moko poza pena conscient que donc avant ko sala likamba bana OK awa tout ba bandari pas j'ai tout donc j'ai tout ndebi ndenge na kozela bino batu nyonso tout na yebi ke tant otandama na podium bo abeta rabo na yebi na classe arabango donc bozala décider bana ko kufite bana ko ezali donc tanga na envie ka bana ko ezali. Et puis, aux appels à concert, au monde a bien qui ça rapidement, bah tu vas sur le besoin de contact, bah quoi ça bien ndengeni. Bon, bino pour la bataille banda, na rolo bakara qui numéro dans la Europe Saraka do izali 0900 donc 0900 46 47 16. Voilà numéro na ngai moko donc na tika na muta ya mbate, biso to kola kwa visi ma ça dit téléphone na ya mutumo ya moko do 0900 46 47 16. Alors, monsieur Zali, RTL Zali 09 98 098 700. Donc, deux numéros dans la Donc, on a un programme tout, on a ça. Donc, ça dit, on a fait Garambote, on a vu un Trésor Manzo, on a Kitambo. Na Londres, on a fait King of de Londres, Zeti Mavuzi. On a fait Tigarantia là, place aux Zali, donc on filmé quand on a biso Garabo Zara Musika Bongo, donc on a mais
Pessimbo te na mutu moko ya kozanga te parce que ya zara très important par nga Tarsis Boka